na se ben somi pour un message parce que biso toza ba patriote biso toza ba tolina mboka donc message à bongo mtoka Kagame donc na mona ngo na mabenyo so tipo wana sa biso na on va se moquer sur na biso donc on est à tchenga mamusa na misu ko 8e en Afrique ceux qui 126e dans le monde. Mais Rwanda a dit que les Congolais des militaires bel et bien formés. Belé là bakanga Bosco Taganda kuna. Andima à la nationalité rwandaise. Yo bi ba marche des réseaux à la réprimer non. Donc il y a ce qu'on appelle une certaine complaisance, complicité na bango. Bakolo na ngweza banani. Ce sont des Rwandais. Yé Kagame azaki premier pays importateur ya coltan. Mais les lots, Mokolo Ndako kangi porte na ye mur de Berlin. Donc c'est quoi silence dans la République démocratique. Mais c'est que moi aussi je ne comprends pas, c'est ça. Mais alors Lugani awa, préparer Jeff Kabarebe, chef de la machop awa, le là ça na Rwanda. Le ça c'est implication directe à Kagame. Donc on a tous les milimo et bande de pour faire cause juste et sali PCPC trouble. C'est quoi premier pays producteur ya coltan? Coltan na bango vidé na mabele ou bien stock est vidé. Oui. Pour on a peu au sengi marche bo. Ali batindi ba policier, massas ba gaz. Oh na maramo est normal qui on peut marcher. Bonjour tous les abonnés à Vision Plus Télévision. Merci beaucoup. Na confiance na mino bopé sera toujours chaîne Oyo Vision Plus Télévision. Ya liboso to sera bino nini bo continuer ko s'abonner, bo aimer ba vidéo, bo partager et puis mot d'ordre mo na elibino soki ozui vidéo na WhatsApp na Facebook pesa muninga ayoka na République démocratique du Congo makamuni ne koleka. Merci beaucoup na exaucé Mouvudi Oyo Asimbi Bilili na réalisation. Merci beaucoup na Cordon Trésor Walukonko Oyo Azokamba Biso na Vision Plus Télévision, sans oublier na Yemoko Mwasi ya Sango Mwasi ya Talo Mabela Dinganga. Merci beaucoup toza na République démocratique du Congo na Kinshasa et puis toye na bandal juste na base Oyo ya Palabala ko solo la bandeko concernant makambo touti komona ba vidéo sikoyo na mikili ya poto mutu ba congolais ba marché sur maloba ya Kagame bandeko na biso ba congolais na minute oyo ba uti ko marché na France na Belgique ba marché contre maloba oyo mais na République démocratique du Congo jusque là na Kinshasa na Butembo na Likasi na Lubumbashi tomoni marche mon côté to éviter silence oyo ezali pona nini alors to kiti awa poto zo bandeko na biso to yoka par rapport à maloba oyo mwana mboka Kagame alobi ke na RDC batika koloba makambu ya génocide batika koloba makambu ya ba crime salama et loko moko te salama en tout cas ezali pasi et choqué bato ebele totiki nanu bandeko tozo bandeko baloba concernant likambo wana. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. J'espère que Naouti ko annoncer bino nazala besoin bandeko baloba tozala ndeko ya mwana mboka Eric Boni. Eh bien ndeko. Kimi ezali? Obwakisinga mikolo. Non, na bwaki sote musala, ngai mnako luka yo. Ah vraiment, tozala biso kimi ezali. Alors, yebisa biso message ya président ya Rwanda Kagame, mwana mboka Kagame komela ki ndenge nini? Wana eza bombe. Et si ça ba pongi et bakisaki ba stress. Donc c'était un mauvais message que na ko supporter ngoti. Donc na la laïté na se ben somi pour na message wana parce que biso toza ba patriote, biso toza ba tolina mboka. Donc message à bongo mtoka Kagame donc na mona ngo na mabenyo so tipo wana sa biso na on va se moquer sur na biso donc on est à tchenga mamusa na misu ko. Donc c'est quoi silence dans la République démocratique. Mais c'est que moi aussi je ne comprends pas, c'est ça. C'est ce que moi aussi je ne comprends pas, c'est ça. Pourquoi silence? À un certain moment, il faut arrêter avec des stratégies diplomatiques. Parce que récemment, tout le monde président nouveau président Burundi, Yena Kagame bana ekobelati. Président de la République n'a a organisé un sommet au niveau de Goma. Mais le sommet et Salama été contenu
deux présidents wana banda oyokana te. À un certain moment il faut montrer à l'autre que je ne suis pas d'accord. Trop politique, trop ngama pona ngana mona eloko Rwanda mais maintenant RDC c'est les plans diplomatiques na mona ngote. Je ne vois pas comment on peut gérer ces problèmes diplomatiquement. Je ne vois pas. Alors, il faut directement le gouvernement Nabiso à agir. Il faut agir directement. Mais peuple peut pas vivre au Vandi qui tient ça qui dans la province et là comment on ça maka rapport tout va marcher. Bon, au moni gouvernement Nabiso azara moi mbela minomi balé. To éviter oyo Oba nous marcher yo bi ba marcher ndenge zo la réprimer non. Donc il y a ce qu'on appelle une certaine complaisance, complicité na bango pe. Bo ba na pe bo sengi marche bo. Ali batindi ba policier, massas ba gaz. Oh na maramo eza normal qui on peut marcher. Donc ngai nazo CP là, peuple congolais qui ko nyoko manae na ba marche ba réprimer bango. To fa na biso. Mais on doit condamner de loin. Donc voilà, au lieu parce que le gouvernement a bu ça parfois. Donc ils ont moi, surtout provincial. On peut être d'accord avec Fayoulou ou pas. Mais tant qu'il a organisé marche pour la soutien, il y a FARDC pour la soutien Mamba Est. Bon, réprimer pourquoi? Mutuna nangeza boende ko mwana mboka Eric. Chaque fois Kagame pour anini. Tout mon élection et les cas ba botika makamu nyonso ko constitutionnel kata te. Kagame yemo kwa soya ko kata likamu Kagame zaka nani na Congo. Ce qui est ici c'est une bonne question. Mais na on répondre aux questions na esprit mon politique. Au moni Kagame on peut pas tout dévoiler mais Kagame a un gène dans la République démocratique du Congo. Fait partie de la jeu politique congolaise. Ce qui est sûr, Kagame fait partie de la jeu à la République démocratique. Il y a politique à la République démocratique du Congo. On a vraiment, depuis Kabila. Parce que je ne peux pas comprendre l'audace au même ambassadeur, il y a Rwanda, il a traité même un opposant, un psychopathe. Papa, même un ambassadeur a pays, il a tiré au sein en côté. Mais lui, à tout moment, il a Twitter, ils sont un peu rassurés. Ils sont un peu rassurés quelque part. Papa, aujourd'hui, il faut y évacuer. Politiquement, les nilotiques sont protégés au monde. Le peuple nilotique est toujours protégé dans le monde. Et Kagame, c'est un nilotique. C'est que si le lobbying est Kagame, ce qui est sûr, Kagame est protégé par les lobbying américains, il y a ma sécurité, il y a ma casse. Ok, aujourd'hui, RDC, vous ne pouvez pas faire un rapport de force avec Kagame. Voilà. Diplomatiquement. Donc voilà, il est fort en tout et pour tout. Voilà, message na souka pesa bana mboko quand même bazaki blessé o ba ki passi na message moko ya espoir. Bon, message ya espoir ezaki bana mboka to garder toujours et ça biso passe message parce que biso za ba vrai patriote et ça biso passe mais et là on sait na bino eza beau perdre espoir ti. Boza toujours na espoir na makambo ndenge zo marché na état de siège ndenge président déclaré ngo. Voyons voir l'évolution n'ayez égo kende. To déplorer toujours. To continuer qu'on déplorer toujours ba propos en to ti kangote. To l'examen inapercité. Na ba réseaux sociaux, on doit parler de ça. On doit condamner même ba population ba bande on a biso ba rwandais parce que biso peuple congolais tous en ba problème tina population rwandaise. Il y a un problème par rapport à dirigeants. Ba dirigeants rwandais ne ba participer ba massacre ba maboka Kagame wana. Un vrai bandit na biso ya ma sécurité. Donc un type là dont na raté, il a participé na ba crime de guerre, crime économique. Il y a aussi reconnaître on est Moïbi d'ailleurs so Ibi ba kangi reconnaître. Moïbi reconnaître ba na Ibi to Ibi sur za yuni afin di kimia. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ça là toujours, espoir ezala. To lenda toujours, o ezambo na biso, to tika ngote pour Kagame à lobby. Non. To lenda to za toujours na espoir qui est au Simba. Voilà, merci beaucoup. Moi transition mukendeko, to zo pe mutu mususu par rapport à ya sujet to so sa lelo.
Voilà, merci beaucoup. Tous continuer la micro baladeur. Bonjour papa. Bonjour, je m'appelle M. Nixon Loufou. Voilà, j'espère que tu es na base à IDPS, tu es solo na bino na makambo ezali mwana mboka Kagame alobi que ba crime etikala ko na Congo te, génocide etikala ko na Congo te. Mais ça Jonathan maloba tango yoka kango sala ki. Vraiment wana eza ironie. Tozala ba preuve belé là bakanga Bosco Taganda kuna. Andima que a nationalité rwandaise. Mais a lugani ngawa. Preuve ni James Kabarebe. Chef de l'état-major awa, le là ça na Rwanda. Les autres, c'est implication directe à Kagame. Donc, on a tous les millimos et la cause juste. Et ça, PCPC trouble. On finit par cause à la condamner. Parce que les locaux ont le courage de faire des Belges, pardon, la série à colonisation, la salagi, tout ça. Donc, il y a des mines en Belgique au moins demi. Et ça, il faut tout avancer. Mais des fois, on dit que jamais ni ne pas pardonner ceux qui bandi mabe basalite pour y bani mokili mobimba tout ça ba preuve ezali même nzambe la likolo za témoin na biso nzambe la likolo za kolo bandi ko belé ba kufa na este wana Kagame azala na kati voilà il y a zone nié mais ba preuve ezali alors histoire est rattrapée autre le bara makila bato za cause juste on de sali lelo OK est troublé ata a sali nyamu et bani mokili mobimba gaza impliqué. Alors, on a tout le monde à Souka. Les lois au moins en Boka, Kagame, tout ça l'élection awa. Et comment on va dans le coup que la Katalikamu, Kagame aya ko Katalikamu. Heureusement, n'engenza masala makamnae, coup que la Katalikamu. Mais Mboka mobime, comment est-ce qu'on balikamu? Tout ça c'est la Kagame, tout ça c'est la Kagame. Finalement, Kagame est la République démocratique du Congo, Azanani. Au moins, bilogo yo, babanda ko luka ko pesa moi pouvoir mongo azana ngoti. Nani abanda ko pesa? Mais ça veut dire que ba eloko to ba moi comme parti abo ya ba communauté côté la bango international côté la bango pour ça nous sommes tous divisés comme communauté internationale sol bali po na RDC msusu bazali po na batwana alors moni eloko wana ndeto Landa démocrate to moni ndenge ke ba bloka ba mane ba côté le ba ilarine ne makamezala ki wana lonso to ko songela ngote tout ça bani non Nzambe azagiste. Donc avant de pouvoir moko mais simbité pour Congo eza Nzambe. Congo est un pays colonisé eza indépendant, le Rwanda pas indépendant, c'est indépendant. Mais ko luka ko kota le rôle Hitler alunga ko contrôler le pays à Europe, Kagame alunga ko maneti Hitler na kata Congo et simbité aza concerne makamwa zo parce que na trouble ba preuve ezali boso Taganda lobango kuna za Rwanda James Kabarebe ba chef d'état-major awa akoma biso na ko chef d'état-major kuna biso to na ba preuve to monde ngo to ça ba lo ba na ya bokaboni ko nga monsieur na commentaire de pes numéro de téléphone ezali 099 025 0020 na 5 ga ke bandeko baza na poto baza ba congolais le roi biso o baza na marché baza na souci baza ba marché te loko biso beto zo kamwa mais c'est que c'est comme conscience de baza na ba dépenser biso mais ndenge bango bazo kamani so to silikité et ça makamso moni et ça moi sagesse ba ba to za bango loko moko bango so ba vane peni mabe loka bango so ba ningani ba ba ke biso ba to to koninga to sepeni na ngote loko alobi po ba preuve sali nde ba tambolela baza na raison. Il y a autant pour la preuve ezali, ba implication ezali ba bango abasalaka. Voilà, merci beaucoup Ndeko. Voilà, merci beaucoup to continuer na micro baladeur na biso to zo moto ya suka poto silisa émission na biso. Merci beaucoup to zo continuer na sujet o ezali malobo eza très choquant. Oyo mwana mboka peut-être bato musuba ko talanga bakoba jero ko benge mwana mboka poani moto lokola Kagame a craché sur mémoire ya ba congolais boye vraiment eza mutu eza makasi na signaler bino na poto eza ya ko inda ba marche ezo salama tozala Ndeko tongo etani bonjour Ndeko Jericho Betox tozala Vision Plus télévision na sepeli o parler na biso donc na sepeli sundengo ya mbinga une fois de plus na émission. Alors makanisi oyo mwana mboka Kagame ya lobi to malobo ya lobi écoutez la ki wapi po bon, wana pas nanga pena nazo kipango te. Na kipango te pourquoi parce que yaza Rwandais, nga na Congolais. Mais alobi concernant mboka na lingi na loba boye mon frère. Mutu aye po na yiba chez yo. Okanye moyibi. Omoni ye. Obelelia Jericho Betox les gens de la presse moyibi. Mais na zuita okango te.
mais na moni yo déjà yo po yebi ke na moni yo sima nango lobi oke obandi ko ganga ngana Hollanda na mono ko za moyebi mais population zotala makambo wana te na poto kutu marche déjà neto lobi ya marche salami makasi marche salami pona banani pona maloba wana Kagame lobi ke ba crime ezalaka na Congo te Kagame azolo ba crime ezalaka na Congo te ba benga mama non ba ADF dans les groupes armés wana et bakolo na ngweza banani ce sont des Rwandais Yé Kagame azaki premier pays importateur ya coltan mais lelo mukolo ndako akangi porte na ye ache mur de Berlin ache mur a clôture a Moulayi fimbo léopard na biso ebetaka wana siko léopard ya Congo ya FARDC babeti fimbu na este elelisiet siko premier pays producteur ya coltan coltan na bango vidé na mabele ou bien stock vidé pour entrepôt dépôt place au bakenda ozo ba carrière eza na Congo Rwanda na ba minerai à sol na sous-sol azana coltan te siko akokoma premier pays producteur à coltan den to importateur à coltan azwa kangwa donc yo jugé alobi maloba na po bokomi ko kale ba te ayebi déjà asa yebi déjà que RDC ndenge to état de siège suka ya état de siège eza ke batu wana so bazongi na ba frontière na bango Rwanda zongi pa na ye Uganda zongi pa na ye ba FARDC bakangi terrain oya kokati sa sous na terrain ya RDC automatiquement c'est la guerre entre nations nazo mono ne politique et comment guerre ebimi boye pour la nini Kagame aloba boye ndeko moko ka apesi likanisa bi pourquoi président Félix aki kozo ba militaire kenyan pour ba osala intervention na RDC peut-être yango ne luki problème na Rwanda to tikali ko kendo zo militaire kenyan te yo moko yebi ke président Kenya yaki awo yende muto alobai ke mon frère lokola ozali agressé na est ngape na kotinda ba troupe nanga etango ozali président ya Union africaine voilà. Alors naza mwana na yo oza papa nanga quand ça brûle chez mon père il faut na yambangu na boma moto mais nazo ebiselo moko étranger mon côté azali au-dessus ya ordre ya guerre ya est ya stabilité ya est ezali FARDC oh mais yebisanga i troupe nini yango eza kuna à part ba FARDC na biso Kabila a minimisé FARDC na biso que notre zone armée la plus moindre du monde mais talaka depuis kaka ba action ya S bandi to komi 8e en Afrique ceux qui 126e na monde yango peut-être so bangi to komeli yango nini mais Rwanda yebi que les Congo des militaires bel et bien formés Mobutu abimisa mbongo ya Congo atangisa ba soldats congolais presque ba pays limitrophes africains ba banda yo ba formation militaire awa bosiko yebisanga ba soldats na bakenda wapi mais bango kaka facha tandi lobo wa yebisi bango vous êtes des Congolais boya to fan papa na lobi masolo oyo utako leka mokonza mboka wana bana mboka consultation au chef de l'état salaki asola ki na classe na politique nyoso asola na peuple congolais nyoso na bakushi nyoso mutu na mutu apesa ki souci wa zalaki nango yango chef de l'état so mettre en action état de siège on te luki problème mais papa na lobi boy état de siège wana esalami na Congo bandeko esalami na Rwanda te mais ndeni yo président Rwanda ko miko kendolela na ba médias international et puis logo ya kendela ki poto akendela ki makambo état de siège ya Congo te bakenda ki pona crise économique et quoi en Afrique par rapport à Covid-19. Président Félix Azali président de l'Union africaine. Il fallait que Azalawana pour plaider balukandeni pour élever l'économie il y a des pays africains. Na diplomatie na ye, yango ba pesi soki 33 milliards de dollars na africain. Congo a bénéficié de 1,5 milliard. Et ça suite à la diplomatie à Mokonzamboka. Ce que yo étant que pays africain, OK ko participer kuna parce que ça appelle la commission wana. Mais yo comme sous OK au bendi la presse internationale au comme le baba bilobela. Est-ce que sanction ko parce que président Félix Aza président de l'Union africaine à Minito. Est-ce que Malobo Kagame Malobo est-ce que tous la sanction on a si na lobi boy. To solaki no émission mo na bisaki on ndeko na ngai na lobaki na OK. Tozo de la tribunal international ezala poser wana Congo. Biso to lobebelete. Félix Tshisekedi Tshilombo, son excellence le président de la République ayebi le oiseau sala. Omoni balobaka na balabala te balobaka avec les effets. Président Félix Azwaki pouvoir. C'est Kabila qui dirige. To sali bo c'est Kabila qui dirige. Azana kaka pla c'est boya pamba. Mais lelo Kabila yo. Na yebi sako toujours que Félix azobunda na mutu
na grâce à Nkolo, na soutien au peuple congolais, na ba pays étrangers où ba comprendre que Félix a de bonnes initiatives ya kolongola Congo na ravin komatisa pays ezonga na niveau ya une nation au Kabila abomaki valeur ya peuple congolais la quitté FCC na PPRD ba bomaki mboka oyo. Mais lelo mona mboka yango moni na sepeli pe na ndeko chani bor na yo na zobeta wana. En tout cas président ya assemblée Viemboso excellence honorable. En tout cas, pena bo voter bisolo wana que moi na mboka tout oyo alinga koma a postulé na présidence face à la des pères et des mères congolais. Oh. Mais oui mon frère. Soki naza rwandais. Soki naza kota tata rwandais. Maman congolaise. Mais ngambo naza rwandais. Après lobby kuna na moni ke simité tikana kendo tenter chance na Congo po kuna eza poubelle na kolo kota n'importe quel eloko. Na komi président de la République ya Congo na bando servir nani. Kotabo tata to kotabo mama. Voilà, merci beaucoup. Tozoki omwa ngonga muke, meta la caméra na bandeko ba oki pasi na maloba o Kagame alobi, mais quand un peu kopesa moya espoir. Moya espoir peuple congolais, ba congolais ya mboka o bazana kini na Congo na ba o bazali banda mboka, na communauté internationale. Le président Félix atabo gangi o balobaka adage les chiens aboient la caravane passe. Chef akotika la chef ayebini na zosala. Il est fort en diplomatie, à qui jamais qu'on réponde à nos racontards. Kagame a peur. Que bientôt là il sera arrêté. Parce que tribunal international, il faut y aller au Congo. Toye ba banani ba fongo la porte ya est. Banani ba boma ba ebele ba peuple congolais au badaya na est. Toye ba bango sko tangu batu wana bazape na ba kubanitaire na bango. Yo kanti Kagame ozanga na kati. Ozanga te. Ba tanga ba kombo na ba. Mais papa so ba tangi kombo na yo. Il faut oya ko se justifier na Congo. Togolande soki aboyi na lobby Togolanda et même na mboka na tokangai. Merci beaucoup. En tout cas cette fois-ci le Rwanda a beaucoup blagué avec le Congo, mais les Congos ce que nous sommes plus forts, nous sommes un léopard. Et le léopard qui est trop agressif. Voilà, merci beaucoup. Parce que le Congo toko linga jamais to banaka ko régresser. Il faut tokende likolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chéri Kobetox. Voilà, merci. Tokomi na souka vraiment. Tozaki bongo na base ya palabala, ya base ya IDPS. Oh, tozaki na veni ya palabala wana. Tozaki wana pona kozwa par rapport au maloba oyo bana mboke bele batomboki nango Kagame to ebite likamni na lukelaka République démocratique du Congo. Boyoki bana mboka balobi, boyoki oyo bana mboka basengi na gouvernement ya monsieur Sala. Mais bandeko misubi bazolo ba silence ya président Tshisekedi eza mabe. Batu misubi bazolo ba silence ya président Tshisekedi akoki kokota na ya Kagame te. Tokende kaka lisu likola lisu total ndenge makambo ekokende. Mais na yebike République démocratique du Congo eza ya nzambe nyonso bakomeka. Guerre wana est wana il faut esi là. Merci beaucoup na bandeko tout. Bolandi biso na Vision Plus Télévision. Continuez à s'abonner, à partager des vidéos. Beaucoup à la décité. Na musala tout aux osa la bino awa. Merci beaucoup na coordonnateur Oyo Azo Kambabiso Trésor Walukonka. Merci beaucoup na Mabela Dinganga. Mabela Dinganga Mwasi ya Mwindo la patrona. Merci beaucoup na Mama Pasteur Titi la source. Merci beaucoup na Danine Tila. En tout cas, bana membre nyo sobo soutenaka chaîne Oyo Vision Plus Télévision. Merci beaucoup. Tokutani à la prochaine occasion. Nabilili bobo sanateke exaucé azalaki wana pona kozela bino ba image. Tokutani na numéro ya sika. Bye, ciao.